Tu es très jolie, ma soeur. Pourquoi libala bino sur la carte na kuna bino basi kitoro bazeme bino sur bobala te? Pourquoi bien les seigneurs? Na kati na famille na bino batamaele bayali. Puis c'est regardez la vie. Ba personne maele mais ba personne chance à recépela te. Combien de gens abotami na ndako locataire? Akoli locataire. Abota bani kobota bani na ndako tata na bango locataire. Tiazo ki le kokufa locataire. Mais bien aimé ba o ba soma mapango baleki ona nini? Ba monyo so bakota bonganga te. Mais il faut comprendre le comment c'est la vie que tu as. Et ça fait comment c'est Seigneur le téléphone sa vie na yo. On se retrouve na kata libota mo Seigneur o ba boti ba lo ba malamu te pona bana. Si on a papa ndenge ni oza mama ndenge ni la ki la ka bana mabe. Ndeko moi ça zo kota na chambre. Croyait qu'azo kota be Seigneur ta musa sunga papa na kiss. Akekuta papa na longola bilamba tikala bolumbu. On est content à Koti. À mon papa Bolumbu. Bien aimé les seigneurs. Allez, azo sengeski papa ebisie na sali yango po vina ombola kela mi mabe. Na longola ki bilamba po yo koto kutanga Bolumbu po la kela mamabe. Oh bien aimé les seigneurs. On voit jo kenda poto. Bien aimé les seigneurs ta na kata mbupoto sikozali. Est-ce que makambo ezo simba? Oyako tika mutu na mokili te. O umeli combien de temps? Bien aimé zo amukanda te. Combien de problèmes o elekeli yo? Bien aimé les choses ne marchent toujours pas. Oza la poto le kwa mutu oza la poto te. Eza na batebe bakenda poto za kwa bakenda otika batu na mokili. Eza na bamubo tebe seigneur bango nyonso babela aka maladie moko. Comment se fait-il millions sur la carte famille bois diabétique? Comment se fait-il millions sur la carte famille bien aimé les seigneurs? Bien se beaucoup fa aka maladie moko. Comment se fait-il millions sur la carte famille les seigneurs? Bozala aka na situation moko. Mais ndaku na bino comment le kwa lycée bo sangani. Que eza na ba vie ebele les seigneurs tozo vivre lelo. Problème ya mutu bien aimé les seigneurs. Et dans la question kazo kendete mais premier à motiver seigneur za les sika bimeli ceux qui motiver seigneur za réclamer na ba loi ceux qui motiver seigneur za na ba malédiction familiale ceux qui motiver seigneur za na ba problème et vanda katina ye il arrive des fois bien seigneur et au ça a été promesse et ko kisamate promesse et oumela ba bi tout ozo souffrir za lango bisoté mais ezali ba loi e outé la kata ba papa na biso ba papa na biso ba pekisa biso ba yebisa biso na kata vie na biso. Oh, bien aimé dans les seigneurs. Bien aimé dans les seigneurs, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ngonganabiso et pesameli biso lisusu ko poussa sur liboso na ba na nzambe na moment oyo bien aimé dans les seigneurs toza ko kota lisusu na kati ya ba ndaku na bino na kati ya ba mituka na bino na kati ya ba bureau ainsi de suite wana na Lisungi ya notre DG Yves Ipan wana tozoko pesa mbote je sali à passant avec sa femme Mwasi Kitoko Mama Dorcas Tika Nzambe a pambola bino bien-aimé na kozala vraiment na esengo avant to banda émission na biso to banda oezali maté na biso na ko pesa mbote na mon père spirituel le révérend apôtre Dieudonné Limbaya et mon pasteur, le révérend pasteur Franck, notre représentant légal, mon daddy que j'aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et je salue à passant Banagnon, Soya, église Mide, la communauté Mide, où ils allaient communauté Yamunene, où ils allaient na Ebele, Yabana, où Babotami, Nanzela, ya notre père, l'apôtre Dieudonné Limbaya, et notre mère, Ngalabinga Mama, le révérend pasteur Franck Lissumbu, na Pesimote, na le prophète Emmanuel Mwanza, na Pesimote, na notre évangéliste Jérémie Tchoukula, na Pesimote, na notre évangéliste Meshak, que Dieu vous bénisse, et mon pasteur, le révérend Alain Moukenenge, Tikanzambe Yalola A Pambolabino, na pesi mbote na bandeko nyonso oyo baza ko soutenir o ezali émission oyo Emmanuel na sal pesi mbote na koleka na couple Edgar na Mama Berthe na pesi mbote na couple Ridin na pesi mbote na bana na nzambe nyonso nzambe a pambola biso esika to zwami na pesi mbote na Mama Lisette Ifaso Mama Kulutu na pesi mbote na Mama Falon Munganga na biso bongo na notre maman de Mama Vanessa Balelo de Cœur, que Dieu vous bénisse. Lelo bien aimé dans les seigneurs
tolingi to fongola o ezali mateya na biso na losambo to bondeli na kombo na Jésus Christ Masia. Seigneur Dieu de gloire, merci. La Bible dit, tu envoyas la parole et la parole délivra. Le moment est venu, grand Dieu, où nous voulons t'écouter au travers de ta parole. Parle-nous au nom puissant, glorieux de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse se mouver, manifester puissamment sur ces lieux. Car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes de Dieu ont parlé de la part du Seigneur. Très cher Saint-Esprit de Dieu, dirige cette prédication du début jusqu'à la fin, car la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous voulons t'écouter maintenant au travers ta parole, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous tous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, de l'autre, nous allons parler, où il y a un thème très important. Nous continuons toujours à thème sur la malédiction. Tu as bien aimé, ezali na batu ebele oyo bazoko lobela oyo ezali likambo oyo babengi na tina ya malédiction, tina ya malédiction, bien aimé dans le Seigneur. Na linga kito fongo la Bible na biso na livre ya Jérémie, to fongo la Bible na livre ya Jérémie chapitre 35. Wana bien-aimé tokoyeba na kotanga na libota moko bibelobi na biso ete libota oyo bien-aimé dans le Seigneur bazalaki libota oyo bazalaki vraiment kotambola na se ya ba malédiction. Bien-aimé dans Jérémie chapitre 35, chapitre 35, je commence au verset 1er. La Bible dit ceci: la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Régabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin. Tu leur offriras du vin. Je t'ai pris Jaranien, fils de Jérémie, fils de Abazina, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Anna, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre du chef. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites, des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maisons. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous les tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici, Bible Zotali Sabiso, Oezaki na kati na libota moko. Bible biete libota wana bazalaki ko vivre na kati ya souffrance. Libota wana bien aimé le Seigneur, Bible bi bazalaka ne lokote. Libota na bien aimé le Seigneur, il faut toyer bango que bien aimé le Seigneur dans les temps anciens, temps où Bible zo parlait bien aimé le Seigneur sur la bénédiction. Batu babandaki ko mona, batu bazaki na babilanga na bango, bazalaki kolona, bazalaki ko sala makambo ebele bele. Mais Bible zo talisa biso awa. Libota oyo belemela le Seigneur bana ya Récabite Bible biete bazalaki na bilanga te, bazalaki pe kolona te, bazalaki ne loko moko te na kati ya vie na bango, et puis bazalaki kolala na ndaku ya matiti. Bible biete Nzambe amonaki pasi na bango. C'est par là que le Seigneur Dieu envoya son prophète. La Bible dit le Seigneur a envoyé le prophète Jérémie. Pendant que le Seigneur a envoyé le prophète Jérémie, Bible biete Nzambe atindi Jérémie pour que ne kobimisa bango n'était à souffrance. Bien aimé, le prophète est venu à Yebisi bango ke Nzambe atindinga na ya kobimisa
bino bien aimé le Seigneur na kati na état oyo na kati na bandako bino bozo vanda bino bete bazo vanda na se ya batante bazo vanda na bandako ya matiti nzamba tindi les prophètes ya kobimisa bango na kati ya bandako wana bakende bino bete abimisi bango akena bango na ndako ya nzambe la Bible dit avandisi bango pona kopesa bango vino apesa bango bamela mais voici la réponse voici bien c'est la réaction de ces enfants ba pesi wezala qui les prophètes réponse ba bisi ba non ozo présenter les biso biloko c'est bien mais biso ndenge tozali awa bien aimé dans le Seigneur ba biso toza bana ya rekabite ba tozo kotambola na se ya mibeko o ba papa na biso ba pesa biso ba yebisa biso ke na kati na vie na biso na bana na biso na ba descendant na biso na vie na biso mobimba tokotikalaka bien aimé dans le Seigneur kozala na bilanga te tokotikalaka kolona te tokotikalaka komela vino te et puis vie na biso mobimba tokotonga te vie na biso mobimba tokozalaka kovanda na base ya batante oh bien aimé dans le Seigneur ça c'est quelle malédiction bien aimé je vous avais dit l'autre fois que et ça na ba vie ebele le Seigneur tozo vivre lelo problème ya mutu bien aimé dans le Seigneur et dans la que si kazo kendete mais problème ya mutu bien Seigneur za le sika bimeli problème mutu bien Seigneur za première source bible zo ba bien aimé dans le Seigneur bana ya rekabite l'homme de Dieu, ce n'était pas n'importe quel prophète. Les prophètes qui étaient venus bénémoler le Seigneur, c'était les prophètes que le Seigneur Dieu avait choisis dès le ventre de sa mère. Alléluia. Que quelqu'un me dit Amen. Les prophètes que le Seigneur Dieu avait choisis dès le ventre de sa mère. Il avait consacré bénémoler le Seigneur. Le prophète de Dieu, le prophète Jérémie, il est venu avec l'ainsi dit l'Éternel. Bien aimé, avec l'ainsi dit l'Éternel. Il a déclaré, bien aimé, le Seigneur. Bien aimé, malgré l'ainsi dit l'Éternel, tellement il y avait des réclamations, tellement il y avait des malédictions. Ils ont pesé le colon à l'ibota, bien aimé, le Seigneur. Ils ont parents na bango moko déjà balona. Ils ont parents na bango moko déjà batia. Bien aimé, ils qui impossible pour la tina la libota na ba bénéficier na lipambolo moto na nzamba ya kinango. Vous savez, bien aimé, le Seigneur, ceux qui motivent le Seigneur, ils ont réclamé na ba loi. Si vous devez le Seigneur, ça n'a pas malédiction familiale. Si vous devez le Seigneur, ça n'a pas problème où il arrive des fois, bien le Seigneur, et au ça a été promesse, et qu'il s'est maté promesse et où mais là. L'autre fois, je vous avais dit une chose. Abraham, Azala Kimoko, la Koutana ensemble, pour la promesse. Bien mais Abraham avait 75 ans. Mais tellement Abraham a qui n'a pas réclamation, a botamaka la famille à ma bé. Et ça là, le Seigneur promesse que ça me ça là 25 ans promesse que ça m'a raté. Jusqu'au jour où le Seigneur Dieu a dit que Abraham bima na kati ya patrie na yo, bima na kati ya libota na yo. Mais bien aimé le Seigneur, il y a des choses où tozo vivre na kati ya ba vie na biso bien aimé le Seigneur bisoté. Ba ndeko bazolo ba bien. Ba bi tout tozo souffrir za lango bisoté. Mais ezali ba loi e outé la kati ya ba papa na biso. Ba papa na biso ba pekisa biso. Ba yebisa biso na kati ya vie na biso. Biso tokoki ko bongate. Oh bien aimé dans le Seigneur. Ba yebisa biso na kati ya vie na biso tokoki ko zala bilangate. Tokoki ko sala bilangate bien aimé dans le Seigneur. Ah bien aimé, na yebisa yo loko moko. Soko moni na kati ya vie loko komi répétition. Na kati ya vie loko komi ya batu nyonso. Batu nyonso bazo vivre ndenge moko Seigneur fils faut savoir une chose. Ezali kamba source. Ezali kamba source bobimela wapi? Yango na wane ko sur l'autre fois, tu es très jolie ma sœur. Pourquoi les balles bino nyon sur la carte na kuna bino basi kitoko bazé mais bino nyon sur bobala te? Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Na kati na famille na bino batamaye bayali. Puis mais c'est regardez la vie. Na sabi solo mo bébé Seigneur. Ezala batu sur la carte vie na bango. Ba peso maele mais ba peso chance ko sepela te. Bibe solo bana biso bandeko baboyi. Ba lobi te biso ba ebisa biso na vie na biso. Toko vanda kaka na ndaku ya batante. Toko vanda kaka na ndaku ya matiti. Obele me combien de gens abotami na ndaku ya locataire. Akoli locataire. Abota bani kobota bani na ndaku tata na bango locataire. Tiazo ki le kokufa locataire. Mais bien aimé ba o soma mapango baleki ona nini. Ba monyo so bakota bonganga te. Mais il faut comprendre le comment c'est la vie qui que tu as. Et ça fait beaucoup bébé c'est Seigneur le téléphone sa vie na yo. Et ça la carte ma famille bébé le Seigneur. Le loba l'ensemble ba souffrir pour ce que ça cause. Il y a origine, cause il y a parents. Oh bien aimé le Seigneur, je te donnerai un exemple.
Na tu ko sala service à délivrance à libota moko. Mais libota na basi kitoko ko sakana te. Soko tali bango nyonso bino nzamba kela bandeko oyo. Basi kitoko là je t'avais dit la bénédiction. Bien aimé Seigneur, la beauté plutôt. Et ça moko ya makabo. On nzamba ta la kati ya mutu ko sala mutu le bazala apamwama. Mais tu es très joli. Mais le na kati ya libota la basi kitoko ko sakana te. Papa na botiba na ye. Abotiba na ye bébé le Seigneur 8. 5 filles et 3 garçons. Bien aimé le Seigneur, bana wana nyonso malgré ba kitoko na bango. Muta sepe la zate. Bien aimé, oya babota, mais bava na ndoko ba parents. Oyo babala bakina na ndoko mabala, mais babota kati. Parce que oh babota te babala te ti lolo ba okola. Plus de 40 ans, 50 ans, bien aimé le Seigneur, muta bala zate. Ba oya mibali, batu ya mayele batu ya makasi. Mais basala kamisalo ba bénéficiera nango te. Bien aimé le Seigneur. Na kutane na libota wana. Pendant que to sambela nzambe. Le Seigneur Dieu abani ko révéler. Et tant nzambe abani ko révéler bien aimé le Seigneur. Ya zolo babi nga problème na zona papa na biso. Mukolo moko tozaka na papa. Tozaka problème nga libala nge kufaka. Ka mukolo oyo. Tant tozo somba biloko libala. Mobali na nga ya bosana ko somba soulier. Numéro ya sapato ya papa. Tant to bengi papa to ebisi papa. Papa numéro sapato eza ndenge ni ba sapato neza nini. Parce que to beko so papa botelenga incompréhension. Alors bino bobo seni biloko nyonso teka bobo seni ka numéro sapato nanga. Bien aimé le Seigneur. Papa créa problème. Bien aimé libala na keneme c'est libala ya bien kitoko. Bien aimé le lomo moi cela se retrouva na ngamba famille. Et tant bazo kene zoka na suka. Papa yebisa mwana na ya mwasi. Abi yo vina o mobimba. Okobundaka nanga timu kona okufa. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Et ça le Seigneur ba malédiction wana. Ils ont quitté de génération à génération. Bien-aimé, tu as besoin de chercher la main de Dieu dans ta vie. Regarde ta famille bien-aimé dans le Seigneur. On se retrouve dans la carte libo ta moko Seigneur oh babo ti balo ba malamu te pona bana. Si on a papa ndengeni oza maman ndengeni la kilaka bana mabe. Mais dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Job. La Bible dit cet homme-là, Job, dans le livre de Job, chapitre 5. La Bible dit Job, azalaki motomoko. Azalaki tango nyo sobe ce chapitre 1er, verset 5 plutôt. La Bible dit Job, azalaki motomoko. Azalaki chaque week-end. Azoko kende na présence en Zambé. Pona ko kende ko bonde la pona tina na bana la ye. La Bible dit Job, azoko kende ko bonde la pona tina na bana la ye. Azako ebi sanza babi Seigneur. Pour ça, je suis venu prier le Seigneur, te chercher pour mes enfants. Il donnait même l'offrande, le Seigneur, pour ses enfants. Alors, ça même offrande. Que offrande ya nani, offrande ya nani. Peut-être mes enfants, basumukaki, zambe kota la bango la liste na kandate. Vous savez le Seigneur combien de gens oh ba lakela mama be na kata ba parents na bango parce que ezaki problème moko ya mukie au papa ko arranger. Maman lakeli mabe ozomona moboti na kati ya monoko na ye azobimisa maloba koyebisa mwana oyo ya ye moko yo kutu bakosente na bango yo kaka na sima ya kanda belebele le Seigneur combien de personnes balakela mama be na sima ya kanda belebele le Seigneur combien de personnes le Seigneur bafi na bango ezala détruit na bisaka ba na nzambe eloko moko bien aimé le oh tozo vivre lelo bien aimé eza makambu ya lelo teza makambu ya lobi bien aimé te bandeko oyo zambe atindeli bango mosala nzambe ayebisi bango ke na ye kolongola bino na tango apasi na mema bino esika ko sepela mais tellement bien-aimé le Seigneur ba malédiction ba loi et kangaki bango be Seigneur et apesha bango bien-aimé le Seigneur pour ba sepela oh bien-aimé le Seigneur yo muto za la libale ko ya lelo tala na vie na yo bébé Seigneur otangi combien de mibali na vie no bébé Seigneur otangi combien de fiancés et ça la ba bébé Seigneur. Bien-aimé, ba bénédiction et les cas en cas le moment il y a penalty. Tant que bénédiction les cas le moment penalty bien aimé le Seigneur. Et lui globali. Bo bani peut ko préparer libala. Bo somi biloko libala na mobali. Mais ba ke ba lango moi si mususu. Mais bien aimé le Seigneur, tu as besoin de la délivrance. Bien aimé, osa la pose la délivrance. Tu l'as donc le Seigneur ba numéro na ngeza wana liboso. Numéro ya Vodacom et numéro WhatsApp. Numéro ya Frissé Seigneur et numéro reçoit même la normale. Benga bébé Seigneur équipe est à disposer. Pour na kobonde la pour na tina na yo le Seigneur Dieu va te faire grâce. Bébé je connais une maman que j'ai prié encore pour elle. Cette maman n'a qu'à ta vie bébé Seigneur a viva ma souffrance.
A vivre ba problème, a vivre makambo ebele na kati ya vie na ye. Makambo esimba kati. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndeko wana ya mwasi bien-aimé. Maman na ya kufa. Papa na ya bala wezaki mwasi mususu. Mais et ça là que bébé Seigneur, yé na maman na ye. Oh papa na ya bala qui ba problème à tout moment. Les choses ne marchaient pas. Il y avait toujours bébé Seigneur des problèmes. Bazo potana bazo bendana. Un jour bien-aimé le Seigneur. Bien-aimé, papa zaki na chambre. Alali bien-aimé le Seigneur bazo bela alali. Il a appelé sa fille. Abengi ndeko bisebi yaka na chambre na posa na yo. Ndeko moi ça zo kota na chambre. Croyait qu'azo kota be Seigneur ta musa sunga papa na kisi. Akekuta papa na longola bilamba tikala bolumbu. On ndeko tango akoti. Amoni papa bolumbu. Bien-aimé le Seigneur. Ali azo senga excuse papa ebisie na sali yango po vi na mombola kela mi mabe. Na longola ki bilamba po yo koto kutanga bolumbu po la kela mamabe. Oh bien-aimé le Seigneur. Bien-aimé, makambu ya be Seigneur soko luki nzambete. Makambu ya be Seigneur soko luki nzambete. Makambu ya be Seigneur soko luki intervention nzambete. Nani lisu ya okangola yo. Ezala bato bébé Seigneur. Bazoko souffrir na kati ya vie. On voit jo kenda poto. Bien-aimé le Seigneur ta na kati ya mbupoto sikozali. Est-ce que makambo ezo simba? Oyako tika mutu na mokili te. O umeli combien de temps? Bien-aimé ozo amukanda te. Combien de problèmes o elekeli yo? Bien-aimé les choses ne marchent toujours pas. Oza na poto lo kwa mutu oza na poto te. Ezala bato bébé bakenda poto zo kwa bakenda otika batu na mokili. Bien-aimé le Seigneur, c'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de la solution. La Bible dit, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Bien-aimé, c'est l'homme de Dieu devant toi. Il est disposé, bien-aimé, le Seigneur. Il est là, bien-aimé, le Seigneur, disposé pour toi. Bien-aimé, tu vas témoigner la puissance de ce Dieu-là. Tu vas témoigner la puissance de ce Dieu-là. Bien-aimé, et bien-aimé, le Seigneur. Et comme il a la vie habitude, na kati ya ba vie na bino beno c'est anormal. Et ça na ba mo tebe Seigneur bango nyonso ba bela ka maladie moko. Comment se fait-il bino nyonso la kati ya famille ba diabétique? Comment se fait-il bino nyonso la kati ya famille beno le Seigneur? Bino so beaucoup fa ka maladie moko. Comment se fait-il bino nyonso la kati ya famille le Seigneur? Bozala ka na situation moko. Mais ndaku na bino comme le quoi lycée bo sangani. Oh bien-aimé le Seigneur. Papa, obotaka bana na kati ya ndaku. Po ba sala esthétique na kati ya ndaku lokola ba fleur. Tu as des jolies filles. Tu as des beaux garçons. Tu as des garçons intelligents. Oh, bien-aimé, le Seigneur. Je connais un papa dans la Bible qui s'appelait Isaac. Isaac a travaillé pour ses enfants. Mais il est arrivé un moment, bien-aimé, c'est ça qui peut la posa. Alia, oh, Isaac, il a banalaye. Oh, bien-aimé, le Seigneur. Yosa papa, n'engi maman, n'engi. Ozo mono boti bano tangi sibano koli sibana. Mais tu le lobana ba olia ayote. Ozole abana te plutôt bien le Seigneur. On va libérer. Ezali kama olukanzambe. Ezali kama on va ni sabana kolobana bana te. Bien il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être toi, tu peux être innocent. Peut-être toi, bien Seigneur, papa okoye de l'autre côté. Mais na barrière parent, bazali. Bien aimé na kati ba blebi sarabi sur le romo bien aimé le Seigneur. Na kati na ba famille na biso bien aimé. Bato babana makambu bazali. Tamusu papa la bino ya okuta kutimi na bino. Bien-aimé koko la bino ya okuta kutimi na bino. Obi mutu asala be se na kata famille na bino avant ko bala ba pesa kata bezaka nani. Mutu asala na kata famille na bino se va ko bala be Seigneur sengi ba pesa ka masangeza la nani. Mutu asala ke na kata famille na bino be Seigneur sengi ba pesa ka lichette za la nani. Doctrine mona bien-aimé se be se utaka wapi. Ezana bato basala alliance wana. Bakolo famille na bino bazali. Mutu asala ke kintudia na famille na bino be so ezaki nani. Mutu asala ke chimba we la famille na bino we ke so ezaki nani. Mutu asala ke kodie la famille na bino sengi ezaki nani. Mais bien-aimé, il faut savoir une chose. Il y a des combats qui réclament nos vies. Il y a des combats qui réclament nos familles. Mais c'est anormal. Et c'est la Bible dit que c'est les célèbres individuels. Les célèbres individuels. Zamba Osenga Moïse, il m'aura comprendre que ma camboise le kanakata elbota, moi je peux faire la différence. À comprendre, moi je peux faire la différence. Bien-aimé, les numéros en les alibosonayo. Numéro 1, le Seigneur Benga. Benga, même aux en Europe, même aux en Brazzaville, même aux en Matadi, partout, le Seigneur, Benga, numéro 1. De la part du Seigneur. Le Seigneur Dieu va te faire grâce. Tu vas témoigner la puissance de ce Dieu-là. Au côté témoigner la puissance de le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur, Zamba za na posa na obeneme.
Zamba za na posa yo kangolama. Ozana ba projet à malamu bien-aimé le Seigneur. Ok, na poto pona osunga famille. Mais tu vas remarquer une chose, bano keno koma mutama, koma mutamalaire. Bato ba bika kende kwa zaka na poto. Bato ba bika kende kwa zaka na Nigeria. Ba bika kende kwa zaka na Turquie. Mutu comme ko pété bien-aimé le Seigneur, il arrive des fois. Bien le Seigneur même il va peine au Seigneur. Au monde ba peine qui ça moyen ya mbezate. Parce que tout le monde a été na obeta lisoni na lobali kamuni parce que les choses ne marchaient pas. Oh bien-aimé, c'est Dieu là est devant toi. C'est Dieu là est devant toi. Il est le Dieu qui agit. La Bible dit il est le Dieu qui agit, le Dieu qui se manifeste en œuvre et en action. Bien aimé, ceux qui ont meka, au sambela, au luka, mon le boko ensemble, il y a un homme de Dieu qui est devant toi. Il y a un homme de Dieu qui est devant toi. Il a un Dieu, bien aimé. Il a un Dieu, bien aimé, le Seigneur. Cherche ce Dieu-là. Tu vas témoigner la puissance de ce Dieu-là. Tu vas témoigner la présence de ce Dieu-là. Yo me donne un problème, il y a Libala. Yo me donne un problème, il y a Mukanda. Oh, mais il tango molaya, je dois pousser là. Yo me donne un problème, il y a voyage. Au saliba démarche, il y a simbate. Malade, il y a oui, tango molaya, mais Seigneur, solution est ba problème, oui, tango molaya, c'est Mobala Kenda, Poto Banda Kenda. Bien aimé, le Seigneur a bel arabin à rater. Avec cela, la défense, bien aimé, le Seigneur. Oh, bien aimé. Oh, bien aimé, le Seigneur. Tu dis que tu as Cameroun, comme la peau, maman, na outi, bien aimé, le Seigneur, Moussika. Na plateau de Bateke. A où meni na maladie, il y a cancer, il y a utérus. Mais bien aimé, le Seigneur. Maman, wana ba elinga yebe Seigneur, le jour où na mona maman zo korata kolobate. Pema ya ko saranate. Ba ken hôpital mais c'est ba sali ba examen ba koti ba radio ba seigneur so ba sala so ba échographie. Mais Seigneur ba kangi maman na cancer il y a utérus. Bien aimé, la famille m'a appelé. Na kebe c'est je vis la maman. Je priais pour la maman. Le Seigneur m'a dit cette maman est guérie. Oh bien aimé, automatiquement la minute peme kati. Maman ba komi ko respirer normal. Oh bien aimé le Seigneur ba quel hôpital. Bien aimé, docteur a tiré mon au fond maman. Ba opérer maman bien aimé Seigneur cancer et pas katimba. Docteur a regretté ton pasteur maman pourquoi? Cancer est athée. Maman biki. Bien aimé le Seigneur, viens essayer ce Dieu là. J'ai un Dieu réel qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui agit, la Bible dit, il est le Dieu qui agit. Le Dieu qui se manifeste en œuvre et en action. Il y a qu'à koluka nzambe, nzambe na ko pambola yo. Sika nzambe pambola motomoko. Dans le nzambe pambola motomoko. Wazo la nanga bembe le Seigneur na tongwa lelo. Nzambe pambola motomoko wa koyambanga na pokwa. Nzambe pambola motomoko wa koyambanga ibele le Seigneur na butu. N'importe quelle heure, oyo ko la nanga bembe le Seigneur na kati na YouTube, na kati na chaîne oyo na Ipan TV. Bien-aimé le Seigneur, kokanga mutema te ko umela te zwa numéro benga. Premier soza nango, il y a malade, il y a libala, il y a voyage, ba malade ba minganga ba lembi. Ba monike makambo esimba soute. Minganga bazongi so na ndako ba bikende kozela liwa. Bien-aimé le Seigneur, oyaka kotika moto na mokilité. Nous avons un Dieu réel. La Bible dit il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Wana bien-aimé le Seigneur, le lo, na yaki bien le Seigneur ko conseiller yo, côté sous moi dans Nzambe moko, oya kangami na ba problème. Bien-aimé le Seigneur, cherche la délivrance de ta vie, cherche la délivrance de ta famille, cherche la délivrance de ta vie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Wana bien-aimé le Seigneur, naza ko remercier Oezali, notre bien-aimé, notre ingénieur, Oazana Simaya Caméra, notre bien-aimé Pierrot Ipan, technicien Yamakasi, technicien Yamayele, Ngalabengagele Bulldozer, ceux qui vous ont retenu la vie sur terre, Nyonso, Nabilili Akitoko Boye, Eza Mayele Naye, Yende Mutu, Azosala Misala Wana, bien-aimé, na Pesi Binombote Bananzame, na Pesi Mbote Lisusu, na Bananzame Nyonso, O Bazolanda Ngai, bien-aimé, tango zoko landa chaque fois émission, Oyo, vraiment, s'abonner, tout s'abonner massivement, Zoyango, yo mutozo landango na WhatsApp, yo mutozo ko landango na YouTube, yo mutozo landango na compte Facebook, yo mutozo landa biso partout bien-aimé les Seigneur, tinde la paix bandeko, yebisa bango tant il y a délivrance na yo ekoki, tant il y a miracle ya vie na yo ekoki, tant il y a lipamboli na yo ekoki. Wana bien-aimé les Seigneur, aux yeux boko no ya mobali,
otoboli likolo, otie likolo, bien le Seigneur. Il y a téléphone inayo, et au zilobo comme moi si, au simbi na motema nayo, et moi je vais déclarer pour toi. Je vais prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, la Bible a dit, tu envoyas la parole et la parole délivra. Je prie au nom de Jésus. Tu envoyas la parole et la parole délivra. Seigneur, que l'accomplissement de ta parole puisse s'accomplir dans la vie de tout et chacun. Au nom puissant, glorieux de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire et Jésus, regarde ma soeur, regarde mon papa, regarde ma maman, regarde mon frère, Seigneur Dieu de grâce et Jésus. Oh, bakangami na ba problème. Oh, bazolanda biso na omona ndeko moko aza na malade umeli tango molai. Azozela kaliwa aza s'allonger na metu, a s'allonger azolanda biso na téléphone na ye, na tini miracle kota, guérise kota, et simba yo telemo bika miracle nzambe na kombo Yesu Kristo Masia. Na omona ndeko oyo a umeli tango molai ba fiancé ba okende. Ah, Jésus pousse à la makambo et simbate, je te transmets l'onction de mariage, je menace cet esprit de célibat, et tikafi na yo, au nom puissant glorieux de Jésus de Nazareth. Na mon ande quoi, kotisa ba demande d'emploi, de ko chômage ou melitango molai, atanga ba classe, même musale zoko yate, ado vivre ka na chômage na misère, na bondeli zambe, na kwesi molimo nyonso ya chômage, na kwesi molimo nyonso ya ba malédiction, yo kangami na bamboka mopaya, musale zo simbate, makambo e simbate, ba détournement, bado kotisa demande à mukande simbate, bado banda ba démarche à kobengisa ba dekozo simbate, makambo nyonso zo sale zo simbate. Je déclare au nom de Jésus que les miracles te touchent au nom de Jésus. Et si que kangama ke fongwama na kombo na Yesu Christ Masia, le Dieu de mon Père Libala, que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Wana ezalaki yabino l'homme de Dieu, l'évangéliste Jado Ngunza, Bazobenga Mikolo Papa Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Emmanuel, pourquoi? Emmanuel, parce que Azap Papa, Yabana Lanzambe, Bazo comprendre que malgré des problèmes, malgré, le Seigneur est avec nous. Que mon Dieu vous bénisse.